Bokota na Info 16 bokozwa information ya solo. Tala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan. Sango ya mawa ekomeli pepe congolais lelo na mboka na biso toyebi biso nyonso ke touti kobungisa oyo azalaki baoba munene ya mboka na biso moko ya bakondi to ya baencadreur ya église Fondation Olangi Osho bongo na kombo ya papa Joseph Olangi akufaki mikoleleki penza moi quelques jours déjà parce que ça la biso na mutema Info 16 pa lobi na masolo ya kini tokotika la boyete tokokita tina 17e rue esiko totelemi ezali entrée ya église Olangi Osho esiko apito ependa kozwa ba témoignage ya ba fidèle ya église ya mama Olangi papa Olangi ba mekape ko betela biso ezali lisolo concernant chef spirituel na bango oya tiki bango cadre munene o atiki biso yo passe na mitema tokozwa mama na biso. Bonjour maman. Bonjour maman. Tomoni wa oza fidèle ya église ya Olangi Osho. Oui, naza fidèle. OK, liwa ya papa Joseph Olangi ekomeli biso na mato il y a quelques jours. Na ebité attitude wana liusango wana rela kiyo yoka kindenge nini. Sango wana yela kibiso kombo nanga Mamadou Sakano. Naza mundimi na kati ya Lingumba ya papa Olangi. Naza promotion Marie de Bethanie. Papa abeli maladi akufi. Atiki biso na souci mingi. Mais biso toyebi ke ye akufi na musuni. Mais na mulimu aza vivant. Obi papa Belaki, ça fait combien de temps au papa Beli penza? Koyeba ta oyo papa abeli. Nayeba kite na ye koyeba ka mwa mikolo e otoleka nde nayeba ke papa aza malade. Akufi awa na Congo te akufi na Afrique du Sud. Est-ce que voyage na ye au moins na église boyeba ki ka déplacer ki pona ba problème ya santé et tout? Biso toyeba ki ka aza malade mais déplacement penza nga nayeba kite. Oui, awa tiki biso na église sango wana na église bozo gérer ngondenge nini passe na mitema au moins mais bozo gérer ngondenge nini. Sango wana tozo gérer yango ndenge papa ye moko alobaki alobi tolela ye na musunite tolela ye na mulimu tokoki ko baluka na sete to pota putulu na njoto te mais tolela ye ndenge ya adoration ndenge tosambela ka mikolo nyonso ba adoration banini ba veille de prière o ya butu ba veille agressive nyonso na ba veille d'armes lolenge wana nde tokolela papa mais na musunite ke to pakola putulu to bimasalité to lela ndenge balela kana cher te biso tokolela papa na biso ndenge ayebisaki biso bino yango kon na ba prédication to ndenge nini papa ezalaki lokola ayebaki liwa na ye po matea na ye mwa mingi esalaki kaka ayebisa biso ka makambo wana ndenge chrétienne tout chrétien azalaka soki mutu akufi balelaka ye na mabele te il faut kovanda na kiti ko adorer kolowe nde ba message oyo atika me toyebaki te kaza malade gravement. Okay. Abanda ko loba kaka. OK, sali combien de temps na Fondation Olangi? Depuis 2000 ans. 2000 ans nde na banda kala ministère kokota na muzindo kolandela ba enfermissement ti lelo na 2000 ti lelo na zaka mundimi kuna pe na kotikala ko changer te. OK, c'est que oumeli kuna c'est-à-dire koza pe na ba témoignage ba bon souvenir oyo garder na mémoire ya papa tozongi non na ki vivant na hier azaki vivant ba souvenir nini penza yozo garder pona papa liboso azali rassembler atikala kokabola mutu te ekolo te alingaka ministère toza lokola mutu moko na ministère na biso toyebaka te ke mutu oyo aza moluba oyo aza motetela oyo aza mokongo te aza rassembler biso nyonso mwana tata moko pe mama moko souvenir ya liboso yango wana ya mibale souvenir ya mibale komona bolingo oyo ya papa Olangi kokende mokili mobimba koluka délivrance ya bato akotuna te ke okangamaki ndenge nini ou bien ozalaki ndenge nini te bazotambolaka na mwasi na ye mokili mobimba bapoto nyonso Afrique nyonso pona kosala délivrance ya bato bolingo mususu yango wana ya misato ezali ya misato te ya misato ezate
Donc, tu peux retenir papa Olangi, à Sangisa qui est fidèle naïe, à Sema qui séparation té, à Isala qui est boz à la ini, Molu bazoe banate, Mokongo bazoe banate, binonyo son a combo ya combat spirituel bozaki penza ini. Biso nyonso tozalaki ini tobanda ko sambela nini te mutu akosa yo te ke tozana division na kata ministère na biso omwani ndenge natiki bana natiki libota nanga nzoka banda mukolo papa akufaki ti lelo nga na ke musala nanga te na mokonzi nanga asa apesa nga nzela ke kendolela papa na yo na kata ministère na bino yango omoni nga na nzela. Vraiment ndenge bato balobaka mingi ministère ya mama Olangi, ministère ya mama Olangi na papa Olangi baya ko kabola ba famille ebele ba kotisa o ezali ba instauro ezali système abenga ngo nini kombo kimingai je ne sais pas ronso koyeba baya merde kombo kiminga donc c'est-à-dire que ceux qui besoin la famille na bino état d'âme voilà. Il faut autant la nana état d'âme ya mutu pour ça lisaye au sungaye attend la famille au quoi bande kwaye état d'âme na yete jamais ko yamba est-ce que ça vraiment vous apprenez loko ya solo au bino bossa la rappel na kati ya CFMC mwana bakosaka yango tolobaka mutu nyonso aya oye ata 2 semaines ya pamba oye komiyokela nga dire o na sali na ministère na biso na tikala ko kabwana na famille nanga te ezala élargi na famille restreinte ata bango ndenge bakomona nga na écran na tikala ko kabwana na mutu te soki mutu akufi na kenda kamatanga na ndako nanga na yambaka batu nyonso selo possibilité nanga soki naza na $100 na ndako $20 eza ya famille 80 nde na kosalela mwa misala nanga ya mike na yebite banda na zwa ba enseignement lelo basi bakosakranga na kati ya ministère na biso na sina yokate mkolo moko bayebisanga ke mama kabwana na famille obie kabwana na amina yo te eza ya lokuta mama ata yo mkolo yo kolinga yakanga na éviter yo yakana ministère na biso omiyokela yo moko na matoyi olieke moto mususu aloba oye pa mama Olangi basala kaboye basala te yakomiyokela yo za mwana nanga na pesio invitation kiti na yo ezali na kozela yo dimanche. Ok, merci beaucoup. Nasango ya pasi boye oko consoler ba fidèle nyonso ya CFMC oko ebisa bango nini pona liwa ya papa na biso Joseph Atiki biso. Ba fidèle nyonso ya ministère ya combat spirituel papa akufi akaboli biso te. Papa akufi atiki biso to luka mangomba mususu te. Tozala nini te oyo papa atika biso to tombola musala na biso ndenge papa atika biso. Ok, merci beaucoup maman. Merci. Zamba pambola. Apambola pe yo meko bosa na invitation na ngate dimanche yaka. C'est bon tokoya. Info 16 koya. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà donc toza na 17e kakande na bisaki bino. Toye kozwa o ezali ba interview to meka un peu ko récolter o ezali ba témoignage ya bandeko yo. Basambelaka na ministère ya combat spirituel et pas ya mama Olangi to yambaki sango penze ya liwa ya chasse spirituelle papa Olangi Joseph Olangi atika kibiso en tout cas tozo continuer na ron et bité so toko poussana wa to so ne fût que 2-3 personnes nayebi ke même bandeko basala koto bango pe bayebaki papa Olangi na kozo ndeko na biso. Bonjour ndeko. Bonjour tantine. Osalaka mingi na coin oyo. Nasalaka wa déplacement na sala. Oyebaki papa Joseph Olangi. Nayebi. Oyebi très bien. Nayebi. Allez rappeler de temps en temps boetan obino bozo sala. Allez kaka wa motoka ba kende église. Sango na ye aliwa ere komelaki yo o geraki yango ndenge. Vraiment na yokaki motema pasi vraiment na ileka na kati ya motema vraiment eza bien te papa atiki biso ka boye eza mawa mingi vraiment tolela vraiment papa. Oyebaki na ba activité nini soit na ba ozo garder souvenir nini pona kombo wana ya papa Olangi. Bon na garder ka ba prédication na ye oyo naza na ngonde na kardika. Prédication nini te nini loba nini mais quand on ko betle somo sur la prédication mukie pona bandeko pe bazolanda yo o peut-être yo ce que zo moi un plus au changer na moi prédication wana bandeko pe bazolanda ba ko changer pe par rapport à message au papa Olangi o chapé ça yo. Papa Olangi na prédication na moko boya lobi
alobi avantage biso avantage ya mosala soki osala mosala boye alakisi biso avantage ya mosala osala boye na oyo oza nango wana okozwa impeti ye na yo ayebisi biso kozwa eloko ya moto te kosala makambo ya mabe te atangisi biso kaka ndenge wana. Osambelaka kuna? Bon, nasambelaka kuna te nalandaka na radio naza na mwa prédication na ye na nini na carte mémoire. Ok, awa kufi awa ezak mawa oyo etouché peuple congolais mobimba. Mais mingi susu ba fidèle ya CFMC ya fondation Olangi bazolela. Yo koloba nini, yo ko consoler bango ndenge nini? Bon, consolation na pesa bango na ebisa bango ke liwa ezali pona moto nyonso. Avant tobotama toti musika. Nde soki moto akufi na kati ya motema na biso toyebaka ke liwa ezalaka e akufi kaka botolo baka akufika na tango na ye kaka nzambe moko aibi ndenge ya kobatela molimo na ye kaka. Ok, merci beaucoup. Nebite na rose pe mama na biso awa ye pe aromeko pesa biso témoignage na ye pona liwa ya papa Joseph. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé za malamu. Oza fidèle ya église Olangi Osho. Naza fidèle ya ministère ya combat spirituel. Ok. Sangwa mawe komeli biso ya liwa ya papa Joseph Olangi. Yo erela ki yo na matoi na yo geraki yango ndenge ni. Bon, ndenge yelaki nga na matoi na ngai namonaki eza normal parce que makambo ya liwa nzambe kaka ye moko nde apesa biso bomoi ye moko mpe adesidaka mpo biso tokufa. Mais ça qui passe, tomai comme bon, nous sommes tous les gars dans Zambie, pour moi qu'on s'en parle des circonstances surtout comme ça et on tous autres d'ailleurs kaka pour la nous soit ça. Pas souvenir nous nous garder na qui vivant na hier azaki na bomo. Yelo ronini penza oyo. Ce que yo qui en na minute oyo o raisonner papa tiki biso mais au moins eloko ya tikaki nga na simbi yango. Papa atei biso pour le ministère combat alingito atei biso makambo ebele. Ya kosimba Yesu kolongo na distraction kotika masumu kosatache na nzambe ala kipona ngai ndenge na saisir ala kisaki biso kotenir toujours vie de prière soko mona makambo ko marcher te koluka nzambe na ba jeûne de prière repentir longa vraiment na distraction makasi eloko langa na kangi penza yango ana eloko koma ko peta sete ko se repentir repentance abeti sete repentance repentez-vous bolongo na mabe webo tikala kokomisa nzambe yango wana. Ok, na ebite message nini oyo ko consoler bande ko nyonso oyo ba sambelaka na fondation Olangi par rapport ya liwa ya papa ndenge nini bako gérer yango na ba famille bisika nyonso baza le temps sortie officielle ya liwa ya funérailles na ye et c'est pas mieux pendant na miswa ba biso toko gérer na lolenge ye alobaki na bazaki wana balobaki lilobatikaki alobaki tokomisa nzambe tokokoba kaka na kokomisa nzambe tokokoba kaka na kosalela ye tokobosana te maloba oyo atikeli biso mpona makambo ya nzambe tokobosana tokokontinue kaka kopersévérer repentance prière kobanga nzambe nyonso ata mbula ata moi ata malili tokokanga makaka maloba tikaki yango ayebaki liwa na ye to na ba prédication ka ndeza tango amonaki ki akomi na suka nde ayebaki na kotika maloba wana botikala bokomisaka nzambe parce que toyebi ke liwa mutu nyonso ayebaka tango makambo wana ekomelaka ye na oyo nyonso to azali komona yango wana ayebaki na kotikela biso maloba wana. Ok, merci beaucoup maman. Amen, maman. Ok, voilà, donc tous open de quoi ndeko oyebaki papa Joseph Olangi. Bon, on a été. Oyebaki était, mais oza au courant que papa Joseph Olangi atikaki biso. Na ko yo lelo mais bazolo ba ndenge wana. Oui, oza na ba souvenir ozo garder pour na ministère na ye to liwa na ye. Bon. Souvenir quand on est au Kabato Babikaka, Bakina Kuna, Basambelaka, Bazora Lobi, qu'on est au souvenir. Ok, nazo maman na biso awa, ye penza
na pasi na mawa na moni vende le nya maman eza déjà na mawa na kozwaye. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes fidèle ya église ya maman Olagne. Ils ont un ministère à combat spirituel. Naza CFMC. Nakati aussi un ministère ya fondation Olagne Osho. Ok, sango ya papa Joseph Fer et comment ki na matoi na yo esala ki ondenge. Sango papa tango comment ki na matoi na biso potosa ba fidèle. Et sala ki biso passe nakati na nzoto. Mais c'est on a biso ezali ke biso toyebi ke papa ake repos. Ake repos parce que zela oyo toza nango biso ba Kristo ou bien toko enlèvement Jésus-Christ est couture ou bien olali pongi toyebi ke papa tango asaleli Jésus-Christ tana ekoka ki yeso ekozwaye ake repos. Est-ce que vous êtes au courant que la santé dérangeante qui est et puis à déplacer qui prend des soins naïe? Toyebi tozaki na papa si papa déplacer qui si papa paie à belaki papa paie à bande ko ebisa biso ndenge nini koleka mukolo yo Jésus-Christ akozwaye ndeni tokosalela. C'est-à-dire, si je comprends bien, la prédication na yo a qui avant kende. Abandé ko beta c'était sur quoi? Pour na moni ba témoignage na buno net papa lo ba kito lela ebo et tout. C'était na ezaki plus sur quoi? Chaque jour depuis nga naza na ministère, papa na maman bateya kabiso ka la repentance. Ba ibisa kabiso cité na biso ezalola. C'était na biso na mabelete chaque jour ata balobi le camion so ba yebisa kabiso to se préparer en conséquence to ba raketo za ba paya un jour c'était na biso na lola to ko kende to zala na ba bonnes œuvres to se repentir to tika mabe to sa malam. Yo sali combien de temps na ministère? Na sali 3 ans na ministère. 13 ans. Souvenir, c'est vrai que souvenir est belé aux autres garder pendant qui vivant il y a maman, il y a papa plutôt Joseph Olagne. Papa aza vraiment papa. Aza papa mitutite. Na komona ke tango bandaki côté ya biso ozo sentir que non on s'est retrouvé. Papa bandaki ko bombela biso eloko mon côté. Papa a exposé témoignage nae, maman a exposé témoignage nae, ma béo ya sala ki na ndenge pe abongwani na ndenge pe aluki délivrance. Souvenir ezali ke maté ya papa to tika un héritage. Papa tika biso héritage ezali ke koyeba Jésus-Christ le quoi Seigneur et Sauveur personnel, ko combattre en tant que chrétien pour maintenir sali na yo wana. Pour maintenir sali na yo wana ko talo le sengelo ko combattre ngo nanzela repentance, nanzela justice. Penanzela koyoka Saint-Esprit papa tike so ba instruction comment chrétien koyi kozala par rapport na kati ya se amoyo yango zo mona kebiso tozolela papa na ba adoration na ba louange kokumisa nzambe parce que toyebi kenenge za bongo papa na biso azaki amia Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Nandenge bat balobara mingi ministère wana batera bango bakabwana famille pa yamba mutu il faut beta damia mutu et tout. Yoza fidèle wana fidèle ya ministère Olagne Osho sali wana 13 ans. Yebisa biso est-ce que oyo mokile lo barato bat balobaka eza vérité to eza vérité te? Omoni ndako lalaka te oyebi makambo eza te o bato balobaka mpo nani bakota na ministère te ntango balobaka makambo wana tosekaka parce que fallait baya bavanda balanda enseignement bayeba vision bible eza ndenge nini elobi ndenge nini on ezaka bamakelele apamba biso totiaka yango kate mpo soki moto alobi biso mpe tolobaki tomiraki ntango tokoti makambo mosusu tokomi kose repentir bayande baya koyoka makambo nyonso balobaka wana eza lokuta. Ok, on consoler ba fidèle nyonso ya ministère nini par rapport ya liwa ya papa. Na koyebisa kaka ke tozala kaka na attitude d'adoration na louange. Pour papa aza na repos, aza pembe na Abraham, aza pembe na Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ amdaki kozwa. To biso to demeurer, to luka biso délivrance, to marcher na sanctification, to tika mabe pour un jour biso pe to kuta na papa place yake. Ok, merci beaucoup. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je crois que Bandeko yo bon mais ça va kolanda www.info16.com mingi na site na biso on a aussi copié ça et puis Info16 vous avez chaîne na bino ya YouTube et puis Horizon 33 chaîne bon mais ça na Holanda. Donc merci beaucoup bozaki ebele pour na kolanda. Ozaki masolo ya ki na lelo to sepela ki penza
Tome mabino na 17e rue, je crois que Aaron Okozulanga penza entrée oyo. Il y a 17e rue oyo. Et ça entrée principale, il y a église il y a Mama Olangi, donc fondation Olangi Osho. Et ça penza entrée oyo yambaka bangwer bakotaka era bimaka bimela rapenda na nzela oyo. Ndesika pitaki kosulana ba fidèle na ye par rapport ya Oezaki liwa na ye ndatika kibiso. Merci na frère Richard Madeka. Ouais, mais ça n'a toujours qu'au soutenir biso de loin. Merci na Patricia Lelo, ma famille Pukuta, je vois là ma grande sœur Mamie Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Pepino Sobolela biso na esika boza Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique. Tolela bino fort. Vous allez toujours wana vous abonner na site na bino, vous abonner. Toza wana pe tolobi to continuer ti na cérémonie ya jour matanga barosa la programme ti ekobima ba détails union en tout cas bokozwa yango kaka awa na kati ya info 16. Donc restez connectés. Un grand merci à tonton Mwinga Mobali ya série Pchi Image Aaron Lubamba. Bateau ba accompagnera biso penza tozo o ezali ba élément ya bientôt réalisé pe o ezali ba masolo ya kini ya solo nga Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na lela bino tellement mingi et puis na pesi bino au revoir. Quand on a info 16 bokozwa information à solo. Botala info 16, Botala info 16, Botala info 16. Site Ivan Omboka. Site Ivan